abonnez-vous massivement à Elenga TKM TV. La fanatique n'a pas nyonso obolinga Ange Maïcha. Vous s'abonnez massivement à Elenga TKM TV. Vous n'avez pas de théâtre na bino ya bien. Beaucoup en tout cas émission na bino ya kitoko. Beaucoup ça jamais déçu na Elenga TKM TV. Vous likez, vous aimez, vous partagez ma film na bino, ma émission na bino. Elenga TKM TV ya monde mon pepe makambo ba sabonaka. Monsieur, comment on a? Kombo nanga Mulumba Kalimba Shadrach alias Saddam Vandaka na Masine. Okangami awa na police criminelle pour na likambo nini? Bakangi ngai po ngai Bob na Yusuf. Musala na biso ya koenlever bana basi na mutuka na biso ketch ba kotaka comme client. Ba kotaka comme client to kangi bango mutu na se to botoli bango biloko ko to kiti bango na place où ça isolé. Yo rôle na yo na groupe ezaka likambo nini? Ya ko incliner ka bango mutu na se de façon que na ba mona liboso te. Mbala liboso okangama awa na epa na biso te bakanga déjà awa. Bakanga déjà awa na kendati trippé na kendati prison na bima après un mois et demi. Est-ce que musala wana eza malamu o bozo sala wana? Te eza malamu te. Internaute, très cher fan, voici Tonton Los de Luxe, celui qui vous aime tant. Je vous recommande, comme vous avez l'habitude de me suivre partout où je passe, cette fois-ci je suis sur Elenga TKM TV. Vous savez que là où je ne cesse de vous le dire, là où je foule mes pieds, c'est du bon. Il n'y a jamais eu de déception. Abonnez-vous brutalement. En une seconde, je veux voir de milliers d'abonnés sur cette chaîne Elenga TKM TV. Vous ne serez jamais dessus. Vous allez découvrir des magazines, de théâtre comme vous aimez l'appeler communément. Et moi, je sais que c'est du cinéma. Vous allez le voir, des belles émissions et tant beaucoup de surprises. N'hésitez pas encore une fois de plus. Voulez-vous regarder Tonton Los de Luxe, le tonton de tout le monde? Là-bas, je suis sur Elenga TKM TV. Abonnez-vous.